Ebandi. Ninango. Retard Makiambi. Azali kambo ya mpifo. Mama bébé Makaya, mère Boboto, molongani ya papa Jean-Paul. Espoir Makaya avec papa Jomakozo. Jenny Mwanza, mama bébé Boboto. Grâce Lomami avec batata pe bamama balandi ya radio télévision kimbangiste mbote bisika nyonso bozali kolanda biso ya biso libaku pona kozala na bino lelo na 35e anniversaire ya accident ya papa Mfumwambanza na Kikulukuta pamba te tozali le 28 septembre 2020 ya solo tozili baku ya kozwa moko mokumbi mutuka na tango wana na accident tokoyebisa bino kutu ete mutuka wana ezalaki Toyota Land Cruiser ya couleur rouge bien sûr mais ezalaki pe na chauffeur toutefois chauffeur azalaka pota kumba mutuka donc tozuli baku ya témoin vivant oyo azalaki chauffeur na tango wana likama oyo esalamaki na Kikulukuta nde na yango tokobenga ye na kombo oyo amesana na biso banso Dilandos me kombo na ye Nlandu yenda koyeba kopesa biso mobimba ya kombo na ye pe azali mwana nani tata ya nani et mama na ye nani. C'est un peu ça na mokuse papa Dilandos mbote na yo mbote papa journaliste pe to tombeli yo bonne fête. Merci mingi papa journaliste. Alors papa nakokende déjà na mozindo ya likambo ozali mwana ya nani pe kombo na yo nani pe soko bala ozana bana boni. Bon ngai kombo na ngai batu mingi bayeba ngaka na kombo ya papa Dilandos. Kombo na ngai vraiment Nzumbira Landu Bernard. Nazali mwana ya papa ba compagnie Dominique akufa pe mama Lengo Jeanne bango mibale bakufa. Na botami na mboka Kinshasa le 5/10/1958 mais na koli mingi séjour nanga nyonso tu awa na nkamba na yekuli musala awa na maboko ya papa Mfumwambanza na bala nazana mwasi nazana bana 6 mwasi nanga kombone mama Masala Boto Vovila originaire kaka ya Ngombe Kinsuka awa. OK mama Kiambote kia quoi voilà. Alors papa Dilandos lelo tozali na 35e anniversaire ya papa Mfumwambanza na accident na ye na Kikulukuta toko koyeba mutuka wana euta wapi oyo bozalaki kokumba e ozwaki yango ndenge nini pote okumba papa Mfumwambanza. Bon merci mingi. Et puis ça na marque nini o confirmer ce que on a pesi. Merci papa journaliste ndenge yo lobiango mutuka wana ezaki marque Toyota Land Cruiser. Mutuka wana eutaka Ngomba ya Brazzaville mutu basangisa mboko basombango bayiko pesa cadeau pa ya papa Mfumwambanza. Komema papa Mfumwambanza na mutuka wana liboso te. Ba Congolais komona mutuka papa Mfumwambanza bandaki kotambola nango na kala Land Rover ne komaka ya kala. Yango bazaka likanisi bakenda bayokani basomba mutuka wana bayiko pesa ngo pa ya papa Mfumwambanza. Menga komema papa Mfumwambanza na long trajet na komemila ye na Land Cruiser. Mais ba trajet mikuse neti na Land Rover akala na bane usala ba course na papa Mfumwambanza. Pour titulaire vraiment ero azalaka papa Luidi yemoko mutazaka directeur ya protocole yemoko mutazaka chauffeur ya papa. Alors sikoyo na 85 wana ozalaki na combien d'années de conduite? Na 85. En tout cas na 85 wana na komaki déjà presque na 3 ans ya conduite na papa Mfumwambanza. Ah, mais ozalaki kokumba no déjà. Wana nazaki kokumba déjà na yekola déjà kokumba na Land Rover ya kala tozalaka nango. Wana oyekola musala wapi ya conduite? Na yekola musala vraiment na maboko ya papa Mfumwambanza akaka na nkamba. Yemoko azako lakso kanga frein sala boy. Ou bien ezaki na moto yo zako landa. Soki na lobi na maboko ya papa Mfumwambanza ezaki na charge na ye. Tout à fait. Na lobaka kanete azaki receveur mais na kamia papa Mfumwambanza. OK. Donc wana tango zaki receveur chauffeur nani? Chauffeur papa Luidi. Yemoko directeur ya protocole, yemoko pe chauffeur. Ah OK. Pona ko lobaka na yekola ki musala ngona maboko ya papa Mfumwambanza
papa mfumambanda azalaka soki tolingi tovoyage soki place esili na kati ya mutuka akolinga jamais ngai natikala ye moko fo akita nano na liboso akotisanga na katikati latre ye na chauffeur bongo tokokende. Aza kosala bobo? Oui. Mais oza mwana bilaka? Donc soki place esili akolinga jamais natikala fo akita akoti entre chauffeur na ye na vandi na katikati wana ye amati tozwi nzela tokei. Yango nalobaka mingi ke ngai nayekoli mosala vraiment na maboko ya papa Mfumambanza. Bon alors boza kosala mobembo tolingi toyeba but ya mobembo na bino na Kinshasa oyo likama ekokwea. Bon but ya mobembo vraiment ezalaki mpona mariage ya papa Ndombasi. Ye mutu banosala mariage ye mutu apesaka invitation epai ya papa mpo akende koasiste na mariage na ye. Ndombasi oyo tata ya Georges Ndombasi. Ndombasi wa tata ya groupe Ndombasi. Le grand commerçant ye wana boyebi oyo ya mutu ya Mbanza Tungwa Noki. Voilà. To banokende na mariage na ye. Alors bozalaka boni na kati et puis cortège ezalaki composé na combien de véhicules? Bozalaka na mutuka moko et banani obino bozalaki na kati? Papa Joe kotala lelo ndio komi papa soki atelemi mituka ebele wana na nkamba mutuka ezalaka kaka moko Land Cruiser wana kami mosusu eza te. Kami ya papa me papa vu difficulté ya bato aliberaka kami wana esalaka komema n'importe mutu. Soki jour ya voyage na ekoki ye amati. Soki jour ya voyage na eza te ata komema mutu ata kotinda kokende pe bana kosala. Mpona kokende na bit ya mokolo lelo tozwaka ndingisa ya voyage pour tokende na mariage ya papa Ndombasi. But yango wana tolinga tosala déplacement. Ok, donc but ezalaki nde voyage mariage ya papa Ndombasi. Alors au départ il y a voyage, combien de personnes au bazaki à bord? Au banda d'abord na yo moko qui est en honneur aujourd'hui comme chauffeur et aux alaki na banani na suite ya papa oyo azalaki nango. Merci papa journaliste pour mutuna yo. Tozalaki nanu na nombre ya 8 personnes. Ko banda na ngai moko na chauffeur papa Landu. Deuxième tozi ye moko papa Dialunga na Gangane Salomon. Tuekozwa directeur ya protocole papa Luidi. Tuekozwa papa Kinyuka premier suppléant. Tuekozwa papa Johnny. Tuekozwa papa Batu ya mboka Lukengo yepe accompagner biso na voyage wana. Tuekozwa cousine ya papa Lebesu na mutasuka nde Ranos moto benga kama kumbo zo mema mani wana ere tozosala na ye na camion moko. Na mutuka no ezalaki ya combien de places? Mutuka ezalaki peut 10 places. Mais bino bozalaki kaka 8. Biso ezalaki 8 vi contenant kakate po kotali so ba bagage ya ba papa na sima totiki place moke na sima. D'accord. Bon, ale bolongaki nini na Nkamba po bokende kokoma na Madimba wana accident ekwea. Bon, kolonga na Nkamba tolongaki à peu près 13h. Po tolonga biso avant tolonga to komi vers Mbanza Tungwa tozwi crevaison ya pine to changer pine tolongo na nzela tokutana kaka na porosipa na pezo ya papa Mbenza na Mwingo place na papa telemaka pasololi na porosipa tolongwe tango tokomi na Mbanza Ngungu po tomoni to continuer trajet akili sans pine réserve toyebisi papa non papa te préféré tokende na paroisse tokende totikala na tanda biso tobongisa pine mais papa boyaki. Papa boya kakende na paroisse totelemaka na biso na parking wana ya Mbanza Ngungu. Mais totie camion ndire biso tokende na route Matadi ndire biso tokende voyage na Matadi. Le seul muta yaka kukutana na papa wana mama Rachel atotika biso kala mingi te. Papa avandaka na bato nyusu tokiti. Mais papa ye moko avandaka na ye na kita liboso alingi na maboko saki to koloba. Atikala wana tibiso to bambisi pine to silisi to kangi. Ale nazongisi camion sima tokoti na kati ya parking ya Mbanza Ngungu tobaluki tokontinue pour Kinshasa. Bon, pour Kinshasa bokomi na Madimba. Tokomi nano na Madimba po tokoma place wenze wana ezalaka. Bon, barabataka nzela mabanga taka papa place atunelanga po longa Mbanza Ngungu ti place wana loba te. Atuninga landi mi papa camion zo sala ndenge nini. Na lobite camion zo sala eloko te. Na kanti kaka po nde bazobongisa nzela petrete ya ngwana esali ndenge wana liloba suka wana nayokaki epai ya papa avati ndenge na toyeko se retrouver tosala accident wana ezalaki heure nini? En tout cas ezalaki de 18h à 18h30 po éclairage ezalaki nano. Bon, accident wana elekaki ndenge nini? Batutaki bino ou bien
yo nde comme chauffeur okendaki kotuta. Na kotala ndenge accident ezaleli ilakisaka déjà biso bato na tuta. Donc ngai nde moto na tuta. Po jusque là l'air na papa alamusi ngai natali na mona kama mutuka oyo tutaka te totikelaka biso moko kaka wana. Donc mutuka ngo emonanaka te. Mutuka wana esekenda nango emonana te na yebi te. Mais tango ezaki uya omonaki minda nango. Ko ya te kuto ndire mutuka ngo ndire to bane ko landana. Oh, azaki na sima na bino? Azaki liboso na biso. Bino bozaki na sima mutuka wana. Mais ndenge ne se retrouver catastrophe ezala penda boye nyo fuki mutuka boye. Donc ndeko jo le tozi premier virage na bana ko mona. Maintenant tozi virage oyo ezali juste ma place église ya tata wana onde ezali. Na mona quelque chose loko mon côté. Na se retrouver papa ndi mutato benga ngai lando. Allez bazinga bakitsinga ina tali pe liboso na ngai mutuka ezate. Totikala ka biso moko to telemi kaka na position na bande la biso pe to telemi kaka bo mutuka etali si liboso. Wana tango bazo benga onlando saya ko telema o telemaki pour kende kotala ou bien ozaki akola. Na zalaki vraiment na volant. Popo na longa na kiti baki kozwanga kozo. Bazwi ngai ti bakitsi ngai bake vantsa kana ngambo atera se place papa mfuma mbanza zalaki. Siko papa mfuma mbanza na tango wana oyo conscience na yo ezongi o remarquaki nini na nzoto na ye. Na remarqué vraiment que papa mfuma mbanza azoki makasi na mutu tina zotala ezosala ngana soma. Mais na potane wana bazongi lisu batali papa directeur de protocole azoloba te. Al telemi lisusu akasi terrasse toyoti na place ya véhicule aye abengi su papa Louis 3 fois papa Louis andimi ali bazu papa Louis bakitisi bako vantsa lisu na ngambo wana place tozalaki. Wana banani ba secourir bino na tango na accident ko. Na tango na molili wana. Molili nanu te. Ero na éclairage ezalaka nanu. Mais olobaki 18h 19h. Ba 18h 18h30. Éclairage ezalaki nanu. Oui. Oyo ke to vandi to monana. Poti to longa biso wana mwa molili ebandaki uyaka sikoyo. Po papa kutolera longwaka molili comme tel ezalaka vraiment te. Donc à part yo moto babengaki pa mfumu mbanza ye moko mfumu mbanza papa Ludi babengaki ye et le reste batata ki nyuka. Bata wana nyonso to mutu moka monaka eloko moko te. Sain sauf. Peut-être ba mwa ba gratinir ya mikemike mantuka babimanga na bango sain sauf. Donc bango nde mutu basalaki sur 8 5 bazaki sain sauf. A partir ya bango nde basalaki ndingisa baba na kozwa biso kolongola kovandisa biso. Na kelke ba fidèle na biso bakomaka wana en plus témoin mususu akomaka wana papa Miskas wana nana commune mundimité. Bale bayoka sango ke mwana simoki mbango sali accident kuna batu comme curiosité baye kotala. Oui. Sikoyo kolongwa wana po bokena na hôpital. Bino nyonso bokenaki mutuka moko pe bokenaki na mutuka nini po bokene na hôpital. Bikamoko sala mekile to sala accident papa bavanye siko papa ndiko telemisa bakami nyonso bano telemisa bandike kolekana. Juste to komona R4 moko Renault R4 mundele wana zaikine ye moko. Atelemi ye mutamemaka papa koti, papa Louis a koti, papa Ginyuka koti, ale baizu nzela bayena kisantu. Lere bango balongo kaka na sima nango to telemisa ki malumalu moko, etelemi bana moko ezu biso nyonso to tikala ka wana to landiso kisantu. Bongo ba god na bino bozwaki yango bokene nango bien etikalaki wana moto atikala biloko wana presque na yebaka lisusu te pe talaka ka ku accident ndenge wana uzomona pe ndenge papa komaki ezalaki mpe passe pona moto akene usunga ke ta mususu lokola quelque bandime na biso bakomaka bango boto basungaka biso pona kozwa biloko wana mais en tout cas biloko wana ngana yebaki lisusu te pona zaki déjà traumatisé. Bokomi na kisantu na hôpital papa mutu bakendaki liboso ndenge bayambelaki bango yo ozalaki note mais yo tango ke kokuta bango banani bayaki ko rendre bino visite. Bon à part pasteur tunte azaki chargé par pasteur ya district ya kuna na Lukaya azaka sur place na sima nango vers ba 23h to monaki papa mfuma ndongo na équipe mobimba utaka Kishasa bakomi bango ni mutu mona ka sikoyo bayokuta deja wana presque batongi biso ponga na zokaka quelque part hapo. Papa mfuma mbanza batie babandi na mutu nyonso mutu kaka zalaka na salle dirigeance papa Louis poyo azalaka na bonbon. Polito komaka kuna akata lisusu motema takati motema
papa tuni nazoyoka ete bainfirmier balobi kasi akati papa alobi atelemi wana ayebisi botelema bosalisa ye na ndenge mpe areprendaki vie mais azalaki kaka na bombone. sikoyo ntango papa mfumu alongwa ye akomi osololaki na ye? Personnellement tosololaki te mais akendaki kaka bayambani na ndeko na ye biso tokepe atali biso nyonso nde tozalaka topesi ye mbote. Voilà, bopesi ye mbote botikalaka kuna bino nyonso hospitalisé ou soit yo obimaki na yo avant et puis papa atikalaki kuna? Biso presque papa moto alongwaka avant ngai na bapapa lui totikalaka nani biso tolandaki nsima. Bon, eloko nini esalaki ke papa akende sikoyo Kinshasa? Kasi ntango papa aye na ekipe mobimba ya bamédecin presque ya biso bakimbangisi bamonaki yango non oleka tikala ta mien bakende na ye bakende Kinshasa. Bakende Kinshasa Bino botikali biso wa? totikali après ça tolandaki nsima tokekuta mpe papa kuna kaka na Gombe. Wana sa bimi hôpital? Wana sa bimi hôpital mais azalaki na sur place na Gombe bamédecin kaka kuna babandaki kokende kotetele sur place kuna na Gombe. Sur place kuna na Gombe na ndako ya papa Kulutu. Voilà. Bon, papa Dilandos, pour se rétablir, makambo nyonso esilaki na Kinshasa ou soit tozongaki so Nkamba? Towubelaka na Kinshasa. Bino nyonso bofandaka kuna na Gombe? Tovanaka na Gombe biso nyonso tu towumelaka na Kinshasa biso nyonso na Gombe kuna ti makambo nyonso esili nde kozonga tozongaki biso nyonso nzela moko na papa awa na Mbatanka. Alors papa Dilandos, accident esalami na momo nini bakendaki kobenda epave wana kaka ntango boza mpe kaka na séjour na Kinshasa ou bien bozongi mpe botikali komona yango eza kaka wana te? Papa mfumu alongo ndenge alongwaka Kinshasa abongamaka makambo nyonso tu alingaka kutu te epave elala wana na butu wana kaka bakendeki na epave wana na Kinshasa batombolaki yango ekota na motuka epave wana bapine biloko nyonso ezalaka nango na sur place bapine makambo nyonso tu baki koremorke baye nango Kinshasa la butu wana kaka ntango kutu papa azalaka nano na Kisantu atikaka ekipe ne wana batikali koremorke yango bakende nango. Bon, accident esalami mais tolingi tozonga moke nsima. Est-ce qu'avant accident, avant voyage oza komona makambo moko te olota ndoto ou bien bavision likambo ekosala makati na yo? Merci kutu papa journaliste ndenge orapele ngai eloko wana moto ayebi nanu secret accident wana papa Mbenza actuel papa Mfuma Mbanza pole seli moto mpe nayebisaka ndoto wana ye eleki presque elikaka na kanisa intervalle ya mbula mobimba nalota ndoto wana ke tosala accident camion epanzani nyonso tu nga papa toseretrouve totikalika na éclairage ndenge wana na ntongo nango nde nalamuki kaka moto ya liboso nayebisaka yaka papa Mbenza nalongo na ndako na matiti place ya résidence wana nakuti papa Mbenza nayebisa papa naloti ndoto tosalaki accident na papa Mbenza atikali kosimbanga na loboko tolonga ngombe kitsuka ti tomati na Mbanza awa toye mpe tokuta papa na musée un wana avanda comme deputy ndako ne ya kala abanovanda na matabure na ye wana tofukami topesi mbote papa Mbenza azwi parole ayebisi papa moto alanda aloti ndoto papa tuninga boye ndoto nini na raconte textement ndenge naloti ndoto tosalelaka accident camion nyonso kapo elongwe totikali kaka biso mo tozomonana motuna papa Mfuma Mbanza atuna ngai eske soko oloti ndoto yo motuna yo esalaka ndenge nini? Bon ngai na banda komema papa très jeune en tout cas napesaka réponse papa ngai vraiment makambo ya ndoto wana nakipaka na ngai yango te papa apesanga réponse kaka ndima kaka alisi donc mokolo tosalaka accident ntango mémoire ezongi na vandi sikoyo mbala moko nakanisinga ndoto nalotaka ya accident textuellement yango oyo textuellement yango wana. Alors papa Dilandos omimonelaki yango mpo ntango natuni olobi soit une année avant, donc tokoko estime yango na 84 olotaki ndoto wana 85 osali accident. Si alors papa Dilandos bozali ebele bachauffeur na Lingomba mpe na ntango oyo bokomi susu organize makasi, conseil nini okopesa na bajeune chauffeur ya Lingomba et puis bachauffeur nyonso na mokili mobimba mpona
oyo etali son foi. Bon, naliposo na conseil yango oyo ngai koyekola nani na tosaki kozala discipline envers tout le monde botosi nano eloko ya motuya botosi wana yango wana moto epesaki ngai ndingisa nakoma ti un jour na bandi komema mokonzi kozala mpe na to fo tolérance ezala kozala mpe na patience kozala komema neti kaka chauffeur ya lingomba mpo toza na mosala moko ya monene tomemaka bato ebele bamosusu baza bakimbangisi bamosusu bapaya mais fo tozala bapremière dire bateyi ya liboso ngai eza nango komisa te nanu meme kutu nabimaki libanda nakende kosala natikeli kozwa ata rapport moko mokolo mosusu meme epa bamvwama nasaleli na ndenge naye kozonga mpona nini botosi peut-être soki oza nazala mobulu ta mosusu papa Simoni Kimbangu Kiangani ta alingaki korapele ngai te mpo nabimaka suite ya bamakambo nini esalami traumatisme wana ebandaki kolie kusanga motema pasi nalongwaki vraiment komisa nabungisa image wana ndenge nabimaki nasatandaki teke un jour nakozonga su na kamba wana nakobandaki na volonté na yo moko en tout cas po olimwisa image wana kolongwa nano awa na nkamba ta tosalaki sila tozongi naye komema Land Rover ya ambulance moko ya Land Rover kolongwa awa funa loba clair nakomaki traumatisme wana nakofuna longwa nayaki kosumuka mwasi na ngai toza na ye ti lelo nataka ezele nga moko nake nayebi ti papa mfuma mbanza papa ngai naza susu ya bino elongo te mpo nasali mbeba papa mfuma mbanza azwi ngai ndenge nasengaka ke fo nazonga nanga kishasa papa mfuma mbanza azwi ngai atindi nga mbala moko na ngombe kitsuka epai ya papa mbenza na matiko na ngombe tsuka nake kuta papa mbenza avanda na basikalier wana nakuti ye papa mbenza na ye pa na yo abi papa moto atindi yo yo ozokende kishasa moningeta papa donc bato wana baza bato moko ya kokama biso tosolile awa na papa programme moko tayebi te mena kei na ngombe nake kuta programme wana mbala moko papa mbenza ayebisi ngai ozokende tout droit nezolonga awa na maboka ya mama Marie na Kinshasa donc olonga nazolongwa awa nakende kokuta epa mama Marie voiture evanda na lupango wana kuvuvina ngai nde navandaki place papa mfuma mbanza apeselanga ndingisa mpo nabima nakende koluka mosala na ngai ayebisi ngai bo lando mikolo oyo bakami eza te mais bakami eza nango nano ebele kasi mavuanga apesi ngai kende na yo nga moko nayebi ntango nakozala na posa okozonga kolongwa nalongwaki nabimi nakomi na monde ya transport nabimi mpe na monde ya transport mpe epesaki nga ndingisa na bana kokima bamakelele mpo ekomaki mpa ya bato mosusu bamonaka yango ondire liseki bazwaka makambo yango neti na koseka yo osalaki boye yo ozwaki avoka mpa ya papa yo osalaki boye antuka eloko wana ebanda osalaka nga motema mpasi epesaki nga courage nalongwa nakima kuna mpona yokaka lisusu bamakambo wana te metala libongisa tata nzambe nabandaki koyoka deja mpa ya bato ti papa mfuma mbanza atika biso nga wana naza na monde ya transport nazosala transport nabanda koyoka nange mpa ya bato ke papa kuna alukaka yo nga naloba te nga ntuka mpo nazonga so nalobi te nalongoki mbangisi me ntuka mpo nazonga so na nkamba nakozonga lisusu te mais oyo ekana nzambe yo moto ya mokili mwa yokakola yango eza te ngai yeyo sikoyo nazongi na nkamba nazongi susuka na maboko ya papa Simoni Kimbangu Kiangani weba ndeko babolingo nakanisi ete ntango likambo ekweyaki ya accident wana tokokolanda mama Golbert ya Koreki tokotune d'abord pourquoi babengaka ye Golbert mpe akoyebisa biso likambo nini esalamaka na ntango accident wana ekweyaka pamba te amizwamaki na hôpital en tant que patiente et puis garde malade s'il vous plaît donc tolanda nanu ye nakomba tata mwana mpe tata Molimo Santo babenga Golbert na kati na chorale nga naza mwana Koreki mpo nazali disciplinaire yango bapesaka nga kombo Golbert parce que naza kosala discipline makasi na kati ya chorale bana chorale bamoko babelelaki balobi banda lelo kombo na mama Golbert yango nana kopesa discipline na chorale yango nana nazwaki kombo mama Golbert likambo ya papa Mfuma Mbanza na likama oyo ezwaka papa Mfuma Mbanza biso tozalaki na hôpital ya Kisanto
l'autre zaki na hôpital ya Kisantu balobi na biso mokonzi yamba kimbangu asala accident baye na kati ya hôpital. Ngata na yoki parce que nazalaki elenge na yebisi mama azaki na pasi makasi na bi mama balobi mokonzi yamba kimbangu asala accident. Balobi mama tunani ngabi papa mfumu wa Mbanza baye na ye awa. Mama lobi nzambe nilikambo nini boye ngabi mama likambo nini ngai na mama zo senga po mama azaki na bokono ya makasi azalaki na sucre na pota monene salaki na lokolo. Alors les kanisa ba docteur balobaki ke lokolo fo bakata parce que basako tala sucre na tongo na midi na pokwa. Siko tango tozweki likambo papa mfumu wa Mbanza tona butu wana tozobondela mama zobondela ngai pe na zobondela na ndenge na ngai. Tula mukana tongo na lero wana parce que zalaki bayaki na papa mfumu na butu. Tula mwana tongo na tala lokola mama puta izati. Ngabi mama lobi papa mfumu Mbanza sali nkolo Yesu. Ngala lobi mama likam batu bazalaki na biso na sali baso kamwa mama mbasa mama lando efalati. Nini na lokolo balobi puta na ngai izali susute. Ba docteur baye bazui mama bamema comme na classe basala kai ba examen basala test sur sucre zali susute balobi te vanda nano bazongeli batali sucre zati donc 3 fois na pota na sucre esika ikendaki donc papa mfumu wa Mbanza kolo Yesu maskila wana sopaki yango wana yakobikisa mama na ngai pe biso nyonso na kata sali toki na esengo le même jour basali biso mikanda poto bima na hôpital tozonga na biso na mboka boma likambo wana esalamaki na kati na hôpital ya Kisantu pona likama ya papa mfumu wa Mbanza. Mama si atika biso tukalo kilenge na so bosa na mbula po eumeli vena jenda wana na komaka ngo ebunga boko aku tianga wabikaka wana akufa na bokono wana te sikre kenda nango pota pe kende tenga kenda kana ye akenda suna bokono wana te. En tout cas na lobi na biso bakimbangiste vraiment papa mfumu wa Mbanza zali nkolo Yesu parce que na likambo na mona na kati ya mama na ngai les mêmes jours ba yene na hôpital ya Kisantu biki pota esili sukali esili donc na biso bakimbangisi foto tia elika na biso ke papa mfumu wa Mbanza zali nkolo Yesu ye akufa kipona biso makila na yetanga kipona biso tozala na doute te poso tozala na doute ezali passe ba date ya papa ya oyo ya bankama na bango papa bayebisa biso boye soki tokomi na ba date wana il faut to senga ka makasi parce que likolo ezalaka ya kofungwana parce que ngai soki to senga ka na date wana papa mfumu Mbanza sala ka sita to senga ka na motema moko mama bondeli na ndenge na inga pe na bondela na ndenge likolo to bondela ki na motema moko mama na biso yaki ko bika maladi no se iko sila yango wana na biso bakimbangiste conseil mususu ezate mokolo wana to négligea kango te ata oye na ndako ya Nzambe te bondela bisiko zali okozwa réponse na yo elika na biso na tata Simo Kimbangu. Merci bandeko bolingo bouchi kolanda mama ndenga sali biso témoignage mais toko suka wana kaka te batanga kipe kombo ya Miskas papa Miskas azali moko ya protocole na nouveau je crois national ya Nkamba et to landaye pe akoyebisa biso na tango wana zalaki kimbangiste te mais il était parmi les premiers arrivants na lieu d'accident to yoke nanu ayebisa biso boni amonelaki makambo wana. Si papa journaliste ngai komona nga papa ntiala lema Miskas les jours ngo ezalaki somo c'est parce que biso to kendeki na kikulukuta ndenge omesano ezalaka bana classe na ba camarade ya basi tozomata vers 18h justement to komite aussi ça to koma na mission to yoki accident boko saleme wapi tozongi mais à 10 mètres na moni makila donc ya bato ndenge soparaki somo nde salaki ngai ezalaki matata donc ndimaki teke mutako bika c'est pas tant ba bimisi papa mfumu Mbanza ngaku nazaki kimbangise te donc tant ba bimisi mfumu Mbanza tozomona makila na musika donc ko na makila te na kima kokima to kuba lobike mwana Simo Kimbangu ndasali accident mwana Simo longa kona kufa suka kufa c'est pas nazaki kimbangise te
mais likambo na senga boli mstango to côté na kati ya boîte to ko bona ah non ezalaki nécessaire fallait to comme sur place malgré makila mais to mona ki somo wana na ndenge de sabotaki yango donc na senga boli mse makambo mais sinon ezalaki matata accident wana do ndimaki te bato bakobika c'est parce que na camion ndenge ezalaki na makila ndenge baloko sopana donc to mona ki mutako bika te. Merci ba tata pe ba mama papa Dilandos tolingi to silisa émission na biso ozalaki chauffeur pe kino lelo confirmé ba téléspectateur na biso na ba auditeur na biso que kino lelo okumbaka mutuka nazalaka chauffeur na tango na me kino lelo naza actuellement mukumbi mutuka nazo mema papa Simoni Kimbangu Kiangani naza tous nazaki na tata na komi na mwana voilà nazo continuer toujours na musala oyo nzamba aponela ngai toujours na charge na ye na charge toujours na charge na ye po ba mususu mona patience mvibululu ezangaka après omona akimi na ye mais yo salaki tentative mais ozongi susu à la raison en tout cas nga nasalaka tentative na baninga nyonso ba chauffeur soko tuni bango bakoloba na bango na umelaka na monde ya transport na libanda nalobaki kete na kozonga lisusu awa te mais oyo ekana nzambe yo moto mokili moyo kakula yango eza te tala ngai ye lelo na maboko ya papa Simoni Kimbangu Kiangani nazokumba mpe kaka ye papa Simoni Kimbangu Kiangani. Alors ta mosusu tolingaki totuna likambo moko sur l'accident mais totuni yo te yo nde okoko yebisa biso na makambo nyonso etali accident wana. Merci papa journaliste tuna profiter koloba ngo moni makambo mosusu tosalaka na bazar mais bazar ezalaka te nzambe soka sala programme na ye na makambo ke likambo wana moye ezanga eza te mpo nga personnellement nde na foi oyo ngai nazalaka nango na foi oyo ngai nazalaki nango mokonzi na ngai nasatandaki te qu'un jour biso na papa Mfuma Mbanza ube papa Mfuma Mbanza akosala accident mais lokola ezalaki mabongisi na bango lokola etangama ngai yo nakutana na mbeba wana mbeba kutu te nga mutu na ye na komi na sika na po mokano wana etangami na ye komi na sika wana po likambo wana ekokisama nasengeka baninga na biso ba chauffeur surtout ba chauffeur tozomema bakami na biso église Kimbangisi biso tozomema bandeko na biso tozalaka na kobanga makasi soki omoni ke olembi vendre camion batela mindimi ya bato ya papa Simoni Kimbangu po yo moko pe tozomema camion oza na molimo neti milimo ya bato nyonso wana epai bandeko na nga ba chauffeur nasengaka courage to continuer kusala mosala ya bato ya papa Simon ti kino place nzambe akana tokosukoma po baninga mpe mosusu baya oyo bazolanda nsima balanda ndingisa na biso bato toza liboso. Merci mingi bandeko balandi ya radio télévision Kimbangiste pe bino baso bozali kolanda biso na makambo nyonso oyo etengami ete mosala oyo tokosalaka topesi bino matondo mingi na ndenge bolandaki biso omoni papa Lando Dilandos ya Bernard bao bayebaka kombo yango te napesi bino ndenge moko alobaki. Alors émission oyo todédicacé ndeko oyo palingaka basambwisa kombo ya Kimbangu te tata Kimbangu aza suka papa camionnette mbola esika yo ozali joie ya yo eteni eza suka na mpifo continue mosala na yo me yebaka ke nzambe azali mokolo nini okomela biso pe awa po ete tomeka kosolola topesi bato nyonso mbote fan club ya Retard Makiambi pe bampifologue na bampifologine nyonso topesi bino mbote na bansi tokutani mokolo mosusu. Nini?